Pour un nimbo que ça bien été. Ba fonctionnaire, ba papa na ba bete ba route mon kali makolo, ba ya luka salaire na bango tilele bi marate ba lela, mais mbongo kuna do bi mebele pa na bango kuna. Ba tusu ba mo na ngote. Alors ba kanga caméra boy, tala boy. Ba kanga mité ma ba lingate évolution équipe. D'autre part ko pesa vraiment to na ba joueur belé mais to ndeza po ba continuer biso ba diriger mboka. Ba on faut ba ye bandeni ba tam ça temps bo supporter équipe, botala pe ba peuple na bino ba tikali ba vivre ndenge nini temps bo supporter équipe. Ba ngo ba wela ka équipe mais biso ba petit peuple ba tala biso te. Ya mo so misu pe mité mais au finana ba linte équipe qui ne liboso donc. Pour na Léopard va gagner te. Pour na vraiment c'est difficile par rapport au pays équipe to côté na ngo ça va être difficile pour to gagner. Espoir faut ça là parce que biso ba congolais malgré tout au message na baba la calcul mais le lot au changer ba donner na biso ko kansate poto pola gi match ya liboso nde to yako pola match ya mibale ponga Egypte na mona na ngango elokote Gagner combien? Bon ngane na sa victoire na ngeza ya 2-0 On va le 3 yo esu na de ngai victoire na nga eza ya 2-0 parce que na sa sir na ba joueur na ngai pas score lelo match à Liboso qui malgré mais équipe est en fan d'até. Bon, na rôle battu to gagner c'est pour un congolais. Mais espoir est ça té. Ouais. On a espoir est ça. Égypte à Tchakate. Équipe fait to gagner en autorité kuna. Donc oyo nzamba sunga. Mais biso on a le love congolais nyonso azama l'espoir qui to gagner bangata 4-0. Oui, parce que moni biso congolais mo boy to assi na biso mo ti. Te to gagner score nanga to gagner moni ansima mu Congo nanga. Oh. 2-0. Monde batie debele te to gagner ka 2-0. To gagner ka 2. Congo Brazza mini RDC 2 mais suka match to suka 4. Na ba histoire pe leka même Égypte là la histoire à Congo. Vous comprenez? To longola Égypte na demi-finale mututo ayebiango. Série wana to longola bango to zo pe coupe contre Zambie. Donc histoire ba ignorant te se répéter à kaka. Bon, mutal boso o tebisa bakamu. Bakamu o tebima premier bi muta sur le terrain. Les autres o très loin habité, na ba sala kaka ba musu ba bi. Mais on tout ça va bandalelo. Bon, à chaque classement, yo me classement. Alors pour ngai comité nyonso na ba comité ba supporter na ye moko no président na ya fekofa. Faut lungona pa bi mama balete. Oyebi mama balete tika bale pa beti bale. Luka mama basket, ça mama no basket. En plus taille pe wana za taille ya balete, la taille ya joueur ti. Joueur ko beta balete. En plus tika la ba tu ba beta bale, ba bi mama bale. Luka ba bon, attaque congolais, tu peux avoir bonne chance dans Léopard, mais Léopard est un peu difficile pour gagner parce que Mboka marche bien. Mais c'est Kabila Aloba qui est gagné 2-0. Tout le monde déjà le match, le premier match, le poli est 2-0. Dès qu'on fait gagner, mais il le poli. Donc là, c'est que Mboka ça bien. Congo France. France.com site ya Solo Masolo danger Masolo kitoko CongoFrance.com kuna bande ko nyonso bazo na biso na 3W Congo France boyebi jour ango lelo ekokisami o lelo Léopard to kobeta deuxième journée o batebele bande kozela o Égypte mais toyebi lelo te to monaki o to tsaki motema to gagner bango mais esukela so pour la qui dé mais toujours continuer à faire sa chance na ba Léopard na biso o lelo toujours la coach benga c'est sur classement bien tout monde pour toi banda lelo to ça na maître o vraiment simbi garage ko toi banda lelo yo monto monde na drapeau na tongo congolais nyonso na drapeau na tongo est espoir ezali lelo to gagner. Bon espoir eza makasi ya ko gagner espoir faut ça là parce que biso ba congolais malgré tout au message na baba la calcul mais le lot au changer ba donner na biso ko kansate poto pola gi match ya liboso nde to yako pola match ya mibale ponga Egypte na mona na ngango elokote pona nini parce que moni bale tangate. Est-ce que les londe bale pe kontarapé ya na mboka ba pa o mona pe ba royebele o abisto mona ki déjà première journée to ki nde ba supporter na biso ba lela ki ba koti mona martyr te yango pe kontakra. Bon ezambo kuna ezali kama mboka mopaya te
pourtant biso nous tozo siéger sika na poto beta bale donc mboka ni komi ekwa ya biso Égypte na minute oyo eza ya biso na banzo yebi soko landi masolo na biso bale tozo pe kan kaka na Égypte wana alors Égypte na minute oyo eza kola ya biso donc mpaya zate ni salate oye kudu mutaki ma ba match esa ebite salaki ma ba grand match ba grand match salaki ma ausozwa Ligue des Champions soko tangelenga kutu so tangelenga nani Mané kutu na kiko ndima parce que Mané ndem tabeti bale kitoko sikana même lelo so ba pesa ta ballon d'or africain na osenga ba pesa ngo Mané salate po salaki ba match mususu mais mana même équipe neti na suka tu gagner combien bon ngane na sa victoire na ngeza ya 2-0 on a balobé 3 yo esu na 2 ngai victoire na nga eza ya 2-0 parce que naza sir na ba joueur na ngai parce que bon classement wana eza problème ya coach onga na sala classement te mais naza na confiance ya coach naza pe na confiance ya ba joueur na nga ba beta bale ba classement no sala do kata ba classement mona boto lela lisusu eri yango avant match to luka to benga dai benga te se classement bima bien bon omoni coach Ibenge aza coach oyo apesaka biso mwa espoir na kati ya mboka malgré aza mutu erreur esalaka soki mutu asala erreur ase corrigeaka lokola asalaki erreur il faut ase corrige yango vite lokola ye mo mpe areconnaître daya mabe na ye areconnaître yango déjà il faut abongisa ba joueur pe ba reconnaître erreur na bango basengaki bolimbisi soki ezalaki keno tolingaki mboka te na kozala toujours boete parce que na pola kiti mingi ba ebaki nde to polaki drapeau ko bon espoir mo boy no ko donc eza lo relo mo côté pas congolais ata to poli première journée deuxième journée to gagner troisième to leki calcul na calcul oyebi eza eloko makila oyebi ba congolais balinga bale makasi tolinga alegaka na calcul omoni kana ebeta na Égypte soko tali kan ndenge zo beta wana match ezo kota batebele saka match Égypte pona ko lakisa bon balingi bale te mais soki ezalaki na Congo ngomona ba match nyo sengo za la plein parce que biso to sana amour ya foot toza na mura futo bangaka équipe te ponga lelo ndenge na zaboye Égypte ana ezolobelange eloko te il suffit kaka ba joueur oyo ngai conscience na bango ezonga ba eba keno eloko ni toke ko sala kuna eloko ni toke ko luka kuna esi to gagner match lelo merci obi 2-0 2-0 merci na bande relance bazo na biso moni congolais lelo saza ya rulamuka lui to gagner 2-0 par rapport to takona biso pour l'année na équipe to pour la kina bango ganda mais lelo sko to zui ba kolomboka bango moko est-ce que to gagner bango menga na sport na yebi to gagner biso 1 pour un kangama nango mais ya dende pour to biso banga sala mais to ba pe pour tout trésor lelo ko banda les diables joueur abangisa bato abetarane na kati ya mboka na biso mabangisaka bato lelo coach Ibenge na coach basalana esobike bakambo lelo ochabi bakambo ochabi ko bakambo ochabi ninga za lelo fwa chabi merci congolais nyonso apesi chance na bandeko na ye ba congolais tozotambwisa micro bato baloba bato baza posa lelo congolais nyonso atie sous drapeau est-ce que lelo toyokisa soni ya président Mso Fachi to repère honneur et pas président Sofachi. To continue. Bonjour mon frère. Le toza mboka RDC tout le monde congolais ni on soit là drapeau congolais soit CP là. Premier match na mso choix qui est-ce que lelo deuxième match un espoir pour gagner Égypte. On a lelo ma congolais ni on soit azama l'espoir qui to gagner bangata 4-0. Oui parce que moni biso congolais mo boy to assis na biso mokoti. Et mon photo assis na biso moko parce que les amboka na biso so limboka na ote obongande ni congolais po na mboka na yo po moko bunga moi mutso ni so nginda kuneza la kitoko yo mo fosa nda kuna yo pesa kitoko zane mona bala lelo photo po ba kizo na biso kizo biso to gagner po to ke qualification to kende justement 8e de finale biso bon mutali boso ba biza bakamu makama ote ma premier bi muta pour le terrain les autres o etikelo na bité na ba sala kaka ba musu ba chabi mais on trésor banda lelo bon à chaque classement yo mo classement avant le classement lelo est-ce que boy tobi congolais lelo to mo sara ba ina nga calcul au mona tobi ke congolais so comment que calcul que première fois to pour une biso deuxième fois to gagner troisième fois nil est-ce que lelo ba jouer ba même moral coach ba même moral pour les soutenir pour na bo ba pardon pour congolais non so ebi que lelo to so gagner c'est mon cher moni na mo balé on prend ba le beta na makolo beta na bo on comprend mais on a dit que lelo ma to gagner parce que moni mutu nanu faut les gars ndako no moko on prend comme vous soit bana lo ndako na yo mo faut ça ndako na yo
ndenge mo biso ba congolais faut to linga mboka na biso ba joueur na biso donc ça là les lots ça biso bité ah le côté ça là le côté le côté voilà daga bala poto te ça là au Afrique on parle Afrique ça ba hériter na mususu on le to gagner 4 to gagner ma 4 premier mi-temps tu mets en 2 le bosso ba kama o tchai ba so puta o tcha na mais to ba 4-0 on parle to ba betu makasi atama 4-1 ah boko pour congolais nyonso lelo alobi to gagner musu ba 2 musu 4 donc eza en sport congolais lelo congolais so te bobi biso ndezala biso calcul ndé Nikamba calculer banda pas congolais. T'es biso bali kamba calculer banda pas congolais. Premier match Togo pour la deuxième match to gagner. Troisième match moi ni to leki na biso. Après bon Togo m'a appelé moi beto jouer coupe et ça la bien le congolais so gagner maintenant on va gagner to gagner 1-0. 1-0 boss dit Pumba le to gagner 1-0. Makambo eza bien to tambisa micro balade to zo nyonso apesa avis na par rapport à Léopard. Équipe c'est bongi balobi ba joueur ba même moral bon moni premier match ba saki vidéo ba sengi pardon ba limbisa bango deuxième match ba on ça l'espoir mamabe rozala to tamsa micro ouais bonjour to si on nzela o se présenté comme bonani nga kombo na Olivier Kabalu mtoto ayebinga na kombo Olivier Kabalu naza na commune à Bandel c'est un peu ça deuxième journée à Léopard lelo est-ce que Léopard on a espoir le to regagner te omoni makamba bale papa journaliste na ko bisolo moko RDC na histoire oyo yebi total rencontre Congo Brazza au mini RDC 2 mais suka match suka 4 na ba histoire pe leka même Égypte là la histoire à Congo vous comprenez to longola Égypte na demi-finale mututo yebi yango série wana to longola bango to zo pe coupe contre Zambie donc histoire ba ignorant te se répéter à kaka donc na deuxième journée il y a Léopard naza sûr que to gagner parce que combien te to gagner score nanga to gagner au moins en sima mkongo nanga oh 2-0 monde batie debele te to gagner ka 2-0 to gagner ka 2 wala ekende mamo na to kanisa mamo 1-0 yo lobi 2 to zo kanisa mamo yo lobi est-ce que yo lobi bon ngana baka boye étant que congolais na osenga ba congolais nyonso ba la patient ba kitsa motima ba la match au Uganda te parce que na football na 3 résultats et na match nul et na victoire et na match nul et na défaite kamba calcul ba bibino Léopard ezara calcul au moins la première journée to poli deuxième journée to gagner kamba calcul wana bo tsa calcul bo bito beta lelo na équipe o baza na kati ya mboka na bango pe sala za na kati e bang sabino te bon en tout cas étant que congolais na souhaité victoire na équipe nationale Léopard parce que na landi ba interview ba joueur na biso ba joueur baza déterminé na coach a déterminé staff baza déterminé pour na ngana ebike lo Léopard ceux qui match ni tête au gagner mais en tout cas défaite na limité pour ba staff ba joueur nyonso baza conscient ba ebike les match soit on gagne soit on rentre à la maison donc le somme to kufa le lot pour gagner mais ngana ebike to gagner les lots bo banga salate bon en tout cas ça aza joueur azaka joueur nyonso to banga te azaka joueur nyonso na ebike il y a une consigne qui va surveiller, qui va bouger. Combien tu gagnes? Combien 1-0? Bon, pour l'instant, les Congolais ont souhaité RDC gagner 2-1. Donc 2-1 tu as gagné. Donc les autres défaites, tu as déterminé. Je ne sais pas Congolais, tu as une équipe, tu as une victoire. Na souhaité victoire na RDC to gagner des 1. To luka kombo na lobi kombo na. Bon nga kombo na Michel Kambale dans un pays caméraman, journaliste, reporter. Merci. Ndeko na biso zonga na olelo to solo na congolais nyonso yo lobi to gagner 2-0. Bo banga salate. Te sala to banga salate parce que sala l'équipe Cristiano Ronaldo te. Sala l'équipe Messi te. Vous comprenez? Preuve ane kutu Afrique noire mtezo mené mania za liboso na ye zo comprendre na ndenga système de jeu pour ça nga siko zande ke no nazolinga na conscientiser ne ba attaquant na biso premièrement bolasi totali bakano oto leka yene mtozaki liboso ya nyonso mais pour l'instant normalement bolasi kiti bolasi comme ça du ballon obeta balle soki ndenge nini mais naza sûr que ne deux baza déterminé bon ça quelque chose t'es obligé voilà aleki kutuna sala mutu aleki sala nde wana merci ndeko langa to sola ba congolais ba congolais bana posa ba loba pona mboka na bango lelo Congo est à gagner muna solo ba pona mboka na epo biso ligamba calcul to ebi ligamba calcul yo posa ligamba calcul biso za la race soit to poli to gagner soit to gagner to poli to 1 to 0-0 lelo ligamba calcul rozala biso na mutuke
te bon lelo pena likambo ya calcul mpo na ngai je suis sûr que calcul te match ya lelo pena mpo na nga naza sir nga pena naza sir à 100%. Match ya lelo eza bien parce que c'est pour cela kotala na course ndenge ozokende Uganda gagna biso wana eza ke bataki deya tomoni mwa baerreur ezali c'est que deuxième match bajoueur bina baro c'est baotia pena conscience baotia nyonso tout en jeu pena je suis sûr que match eza bien parce que Kota la Égypte a déjà qui a été Uganda gagné n'a pas qualifié mais pourtant en cours c'est facilité. Bon, peut-être un match à l'élo pénal on peut ça va chance belle pas Bakambu Cédric Bakambu. Et ouais on a pespo attaque na biso pénal ça ne Bakambu na pesi Bakambu chance na pesi nani diable pour tout ma trésor à chance belle. La bête qui était je suis sûr que l'élo so il va problème exacté le c'est qu'on bête en bête. Équipe pas problème. Bon pour na ngai équipe rose na ba problème parce que moni capitaine de l'équipe a bête je suis sûr qu'il y a un choc to moni ba joueur bébé ba bête été en ça moi bon boulot classement mais le pénal équipe NMTB je suis sûr que netinga kuna pa foot na bête en handicap Léopard na lo gagné combien tes matchs longa pour na nga surtout gagner ta 3 ta 3 1 ta 2-0 ça nga bien banga salate te elokote RDC le lo ba tomoki ba be lokote ba banga na bango salate ba lobi ba banga na bango mutute au moins ba nyonso ba posa ba pona mboka na bango papa lelo score a match au pesi combien bon vraiment nga zo pesa avantage menye pour RDC dans mboka la biso malgré défaite à liboso mais espoir ezana ici non te to continuer parce que lelo ata to gagner tata ni les a calcul ba to mo se kamelo ngamba calcul bolela calcul to pola après to leka Égypte to seli d'une Égypte après wana to leki te qualification ezana mais qualification même c'est ban lelo en Égypte combien bon pour ngai avantage na RDC 2-0 merci tabuni na ye ako zatement nil perd 1 point nil mais le mambo pour les attaques congolais zolo bana ba misu abi nil ba misu ba lobi to gagner 4 ba misu abi to gagner 3 donc ba les beta mara na terrain ba les beta mara na ndaku ba les beta mara na maloba ndé to koloba pe 4 au moins pe sala fongol biso mais tak espoir ba congolais to yebi sala au sala et l'autre côté malolo le risque da congolais ya mame mininze mamote ma tout pepela mbetolo ba congolais moi drapeau moi Varese et ça la biso bien boss nanga jouer de Pumba moi Varese moi drapeau bota la match Arlette Bonanzo congolais moi drapeau moi Varese et ça la bien on comprend vena biso a mis un presse à leur gaz na gaz bon comporte aux biso na chibango mo ba voiture ezoleka congolais non ça sepela lelo to gagner congolais ça zolo ba lelo nde lelo o sala sala no bo lelo pour tout trésor tout loup coup de tête les espoirs et pas congolais les autres va comprendre que ibengazali ibenge coacher la moussa équipe et ça la truc qui continue à biso balader na biso bonjour ah oui bonjour monsieur na kuta pe ndeko nanga DJ lelo yo pona yo espoir lelo ya mboke ebeta lelo to gagner combien ah oui premièrement on s'est présenté na nous ngai DJ Spat Bandal c'est Paris je suis depuis BM DJ Spat ouais lelo to gagner combien par rapport au score lelo match à Liboso to beta qui malgré mais équipe est en fin d'até bon na rôle va to gagner c'est pour un congolais mais espoir exacté ouais on espoir exacté Égypte à Tchakate équipe va to gagner en to rater kuna donc oyo nzamba sunga mais biso bi congolais kamba calcul ezala na mo ape boye to sali ni Égypte 3e to gagner na biso bon premier calcul li ngone zo bomba congolais ole ko za sir na oza na ngoposa mais oli na no beta mathématique pour ba so sa réponse mais ngana posa mathématique te na posa pe lote mais bo sunga ngai espoir exacté merci boko point de kolanga bien espoir ezala ngote ezanga te et ndeko la bisa DJ abeta na bien mabi espoir exacté eza avina bozo erigate eza vina mutu nyonso aza vie ya koloba oye asepeli eza match ebetama na terrain match ebetama na loba to gagner 4 to gagner 3 tozela match na terrain soki trésor pourtant rotia atie so pe sala rotia mais tona posa ya mboka na biso e gagner po tokende liboso tozo continuer ndeko oui bonjour to moni olati pe RDC lelo RDC zobeta lelo chance no pesa na ba joueur na biso Léopard o ba obeta lelo na équipe o ezali na kati ya mboka na bango Égypte. Bon, chance, c'est ça, c'est RDC chance. Parce que RDC, la PSA déjà coupé belé de deux toits là-bas, pro, RDC chance. Tarambo quand la biso. Surtout PSA bango chance, tu PSA banane chance. Tu gagnes combien? Bon, bah mi bali.
ba mibali mais topesaka chance po wana pe baza mibali topesaka RDC chance. Est-ce que ça mutu mo be joueur mo rota lo bi yem to robanda le lobby. Bon, pour nga na pesi chance pas mputu. Merci ndeko na ngai ya mobali tozwa congolais no sapesa vie na yo kimba malobi baza mibali bebe tabali na trebal ebeta maka na terrain. Toyebi na robanda bi abia pesi chance pour tout trésor atsabi eza espoir ba congolais loso lokel boso et ça la bien. Premier match to ko échouer, deuxième match to gagner, troisième match peut to gagner. To tambusa miko na biso na opinion so oyo aza posa apesa vie na yo. Merci. Bonjour papa. Tout le monde lati Varese RDC le kombo non non. Comme nanga Rigeni Etoko. Rigeni Etoko lelo Léopard ezobeta chance no pesa na ba joueur ya Léopard na coach nemso ibeni. Bon na pesi bango ebele ya chance. Naza sur RDC lelo tozana victoire ya 3 bi na 4 Égypte oui. Tobeta na banani na. Tozobeta na Égypte pays organisateur. Bané ba otsa ba bien. Bon naza sur Cédric Bakamba zana 2 bi. Bolingaza na bimoko, 3-0. Est-ce que l'équipe est même morale là, joueur ba même moral. Équipe est même morale, équipe déjà même morale avec les joueurs, les coach, staff union c'est même morale. Les joueurs qui erraient à Liboso na match premier match na biso contre Ouganda, moi ezala qui met tour au pena, équipe est na même morale na landi bango na TV, équipe peut ba excusez mabe o basala qui na match à Liboso mais tour oyo équipe eza même moral to gagner Égypte 3-0 na 4 Égypte na terrain na bango moko na population na bango moko. Merci ndeko na mobali bo comprendre ba le beta maka na terrain ndeko mobali abito ko gagner 3. Ba misu ba lobi 2, ba misu abito ko sala nil, ba misu ba lobi peke to longwa na biso. Mais biso de bito na RDC Congo et loko makasi calcul comme na calcul est calcul les athées wa bibiso kendaka na ba calcul te calcul les athées nouveau président ça y makamwana so calcul déjà dans le passé tout ça na ta Kabila ba calcul mais tour au pena équipe eza pena moralisé pena staff eza normal staff technique eza normal to gagner 3-0 équipe eza pena stable pena na 4 pena ni Égypte wana to moni pena ba joueur ba même moral ba salate te to so ba salate sala za ko ba joueur yon surtout nde ba joueur to ba Messi bazala na ba pays na bango ba Cristiano bazala na ba Portugal basala eloko mote ndenge za pena sala ausana eloko mote to beta balle nde beta na terrain kombo biso to banga ko mute balle nde za na terrain. RDC na mbanga yoka ba comme c'est équipe na bango na mbanga première journée va être gagner 3 nous va être gagner 2 mais tout moins que beta na terrain ba le beta na terrain to tala ngembo na terrain nga pe na congolais na yebiki boss na nga joté di pumba congolais to continuer miko balader na biso ba congolais allez-y des congolais to gagner Égypte. Merci. Bonjour. Comment on a garage le Léopard azobeta pour nous souhaiter le Léopard gagner combien? Bon, le pan des autres la configuration match ça dit que tu vas gagner mais peu importe le résultat 2 buts à biso ezali attention que l'Égypte à réduire mais 2 buts ezali notamment habiter le la bolingi pangi na trésor pour tout donc wana moko na bango ozanga habiter parce que biso to yebi est-ce que l'équipe est bien moralement nyonso va préparer bien non équipe préparation est bien mais sauf babilo mo miki ça ma côté fédération pour plus tard, surtout si c'est édition pour nous faut constamment à Longwa de façon que le football congolais est vendu. Qui m'a topé sa balle, na babeti balle, basket na babeti basket, un point entrée. Tout le monde va supporter au Bakende kuna en Égypte, tout le monde va on a kati na pour battre la match c'est bandi mais bon ba quotité tout le monde a été place un peu au sala biso sous moi frites. Bon mbutu wana ya mboka na biso ah ezelo mo ya kala to mesana na mais to go mesana ka buzo bate. Buzo bezelo wa komesana te wana okufa avant alors pour ngai comité nyonso na ba comité ba supporter na ye moko na no président na ya fekofa fo lungwana pa bi mama bale te oyebi mama bale te tika bale pa beti bale luka mama basket sala mama no basket en plus taille pe wana za taille ya bale te ya taille ya joueur te joueur ko beta bale te en plus tikela ba tu ba beta bale ba bi mama bale. Vraiment, 2 buts, ça assure. Merci vraiment. Vraiment, Maître Roissy. Maître Roissy, voilà. Électricien Bandal, Bandal Masolo. Merci vraiment. Donc, maintenant, on va Léopard, l'autre gagné, bah, monsieur Babi 2, bah, monsieur Babi 3, bah, monsieur Babi 4. Donc, bah, les bêtes à Manaka, ça terrain. Vous voyez, bon, on a terrain. Surtout, gagné, et là, on est Yambo Cannabiso, toujours continuer, Nico, balader. Mais, Bende, les Koyate, là, tu es au poli, au bois qui va Bende, la Mboka, drapeau Mboka. Bonjour, papa. Mon Léopard a gagné combien?
lelo toza sir tokanya ata 4-0 mpona tomona moye biso mpe tolonga mpe na solo tomeli mingi fort na kopola toza susi bakongole bafongola motema to biso mpe toleka toganye combien obi 4 so bane baotya babi bon toza bajoueur ebele bakokotya bameilleur joueur baza wana bakokotya Félix apesi bango mbongo ebele bango mpe basala baventure te na terre. Merci vraiment de merci. Merci todo continuer micro balader na biso oyo ya Léopard to ebité lelo bale match za makasi banani ba gagner banani ba kopola mais to ebike biso to bana mboka to ebi to gagner Egypte wana ta sala na ba komisa sala mais lelo to komisa salade pour comprendre to kanda ya fort poto pour matière to couper na président Fachi Fasimba couper c'est merci to continuer. Bonjour papa. Comment on sent musano oyo musalo sani musala peinture auto. Lelo Léopard azobeta attaque congolais, lelo Léopard a gagné combien? Bon, attaque congolais, tu peux avoir bonne chance dans Léopard, mais Léopard est un peu difficile pour gagner parce que Mboka marche bien. Mais c'est Kabila Aloba qui est gagné 2-0. Tout le monde déjà dans le match, le premier match, le poli est 2-0. Dès qu'on fait gagner, mais il le poli. Donc là, c'est que Mboka est bien. Pour un Mboka est bien. Les fonctionnaires, les papas, les babes, les routes, les kali makolo, les salaires, les banques, les bimaraté, les là. Mais Mboka connaît le bimébélé, pas na bango kuna. Batusu ba mona ngote. Alors ba kanga caméra boy, tala boy. Ba kanga mitema ba lingate évolution équipe. D'autre part, qu'on fait ça vraiment toi ou na ba joueur belé mais toi on déjà pour ba continuer biso ba diriger mboka. Ba on faut ba ye bandeni ba tam ça temps bo supporter équipe, botala pe ba peuple na bino bati kali ba vivre ndenge nini temps bo supporter équipe. Ba on ba wela ka équipe mais biso ba petit peuple ba tala biso te. Yango moi so misu pe mitema za finana. Ba lingite équipe qui ne liboso donc. Pour na Léopard gagner te. Pour nous, vraiment difficile. Par rapport au pays équipe de côté, nous avons difficile pour gagner. Côté les mélabangote, mais ça vraiment vrai. Auto mona, n'ande to vivre la réalité. Donc ça Kabila to gagner des to poli des. Kasi des moya ba to gagner moi to police. To éviter les logiques so ka lo ba to gagner combien. To tala allo ba su le so to gagner combien. Papa to tika kaka aza mutu mo vraiment dans mboka okuto ala posa na yesu tia. Atoala posa nete na mboko fallait vraiment yakinde nanu. Merci ndeko nango eza mamba politique za mamba bale oki bandeko ne bazolo ba misu bazolo ba ke mitema wa congolais za ko kangama parce que ba fonctionnaire mboka etambola bien te yango babi mbongo ebimi kuna misu balobi ke mboka tokopola tokolongwa po mbongo ebimi kuna batsango pe na mabumu abatu batsango pe ba salaire ba fonctionnaire ndi wana ndiko mutalobi ezali ngai te to comme na biso na suka ya miko balader na biso pona Léopard bandeko nyonso balandaki biso na Congo France po pesa biso ma chance bo s'abonner na Congo France po chaîne la bino actualité à solo chaîne pesa ka bino nouvelle à solo merci na mon boss Roger Didi Pumba merci na Christian Touré Mukendi na kata montage ou asima montage wana Christian Touré Mukendi merci na Malolo Loris da Congo lia mame minze mamotema tous pepe Mbetolo Arlette Bonanzo ba Bonanzo Torobo Stéphanie Bongeni daza congolais moi Varese et osala bien lelo biso nyonso 20h to vandisi na tempo wana na se total Léopard ndenga ko gagner sala osala lelo roté venanga Miss Impress à gaz na gaz wa partenaire biso cordon na biso Bookson Bukasa lelo na parler vraiment total match c'est nos secrets nous avons tema pio ba miso abi to pola ba miso abi nil ba miso abi ke mbongo ba super l'équipe belé po et le remonter au salama. Donc ceux qui n'habitent sur ensemble ça peut se souffrir des vitres au coup na ngana bino lisusu nde tout ça la balader nde tout ces personnes d'émission au tout le bela pour na mboka ciao Congo France Bisona bango bangona biso bisona bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com